John a voyagé samedi à 15h. À Longaki Kinshasa, samedi à 15h. Pour Akende, Belgique. Mais il est arrivé, et tant que commis à Addis Abeba, moi complication, moi ça on a par rapport à Badok, on a des informations, il y a mon go à Pessinga parce que si koyo, manik de John Penna nous a zongité. Pour faux azong à Kini awa, donc azok comme déjà 11h awa déjà na Kinshasa pour donc le document est compliqué moukier par rapport à Neba Salagi bon. Tellement biso tozara vraiment na administration on a été à ma voyage il y a ba ninga ba caché ninga salamaka bon complication moi salami et ça complication ma bête mais ça erreur moi bo salami par rapport à papier moko au manik de John Abosani Abosani papier moko ndepesi complication ba s'arrêter na Addis Abeba mais ils ont senga que azonga awa na kini asala lokola mise en jour ya voyage yango donc ba tutu ba se déplacer qui vraiment ba esquisse na bino ebile bo esquiser biso manik de John destination ezaki Belgique en vingtaine ndenge to annoncer qui dans les news des stars ba vidéo et puis ces complications par rapport à Mukanda pour ba Manik de John parce que ce qui m'a fait plaisir vraiment ma kasi c'est que Manik de John batu ba kenda ba poto batu ba zela ba ona ba poto mais ndenge ba zeli manike je te dis mon frère na vandi na moni vidéo mon batinde nga lobby pas bébé Chico maneke à Château Rouge au batu ba yaki déjà na Château Rouge parce que ezaki prévu Manik de John na 16h bien 17h azalasko na Château Rouge na François là maintenant ça yo degré na moni batu na Château Rouge et puis batu bateki dans Château Rouge batu vandi batu bateki batu bamela maman Château Rouge bambote na Sinjora a été confirmé récemment en pleine guerre kutu. Alors que Manik de John okenda na yo poto mais okenda ka poto ya bomwana ça veut dire ngana ke poto ya kimukolo donc pour votre information Manik de John a été déjà na mikili wana a yebi déjà mikili ndenge zalaka ako paniquer yango teto a créé base moko par rapport ya poto donc Manik de John azana somo ya poto tende bandeko mususu ba okende ba okimande bandeko mususu ba okende bazo ko abuser na ba confiance au ba pesi bon ça veut dire pour votre information Manik de John a été déjà na Belgique quoi. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension. Il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments. En même temps, prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Balata bakosa enfin molakisi ya solo aye Rose Couture, la haute couture au rendez-vous mpona ba-événement na bino nyonso anniversaire, mariage, conférence, concert et autres luka Rose Couture mpo olata kitoko batonga bakosa pour tout contact papa maman bana mpona biso nyonso tu babetela yo lisolo te luka Rose Couture mpo olata kitoko bavoi d'idée tala na ngengi batonga bakosa bavoi d'idée.
Tabouret du savoir, votre magazine qui est présenté par moi, votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba, le défendeur Yaba Mama Aya Yaba qui s'est sous phare d'essai de la presse, Papa Zouma Kapamba, Titam Studio Kabou, vraiment c'est que Moussala et Bengi Bisoto Sala, le lot vraiment tous en actualité ming c'est côté musical, actualité ming côté manique de John, babi manique de John à minute tout le babi Azana Katia Belgique, babi bapi batu belé ba se déplacer pour nous revenir manique de John, mais tisiko babi na aéroport ya Belgique manique de John a obimate. Tisiko aéroport ya Belgique manique de John azo kitate, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Tous en a précision, tous en a moko o européen ça biso précision, ils a longue jambe ozaki pembe na parce que to kolobake oui téléphone ya manique de John ezo le kate batu ba ko benga pour no sona manique de John ba ko manique de John na téléphone te mais na minute tous c'est manique de John azana poto na mona ba journaliste ba zela bango boy na poto na mona ba journaliste ba luka bango boy na poto mais manique de John a buki poto tango lobake wina kudunda ba musicien oyo alobaka na lelo na nzinyo po téléphone sonné le mbinga iba ko benga ngai Papa Zouma, mais qu'est-ce qui se passe na manique de John? Est-ce manique de John a komi poto ou bien na komi poto te? Yango tokolobela ngo awa tokolobela peso su affaire ya Koffi Olomide awuti comme ba journaliste belé na poto ya meluki peza mwa mbilinga tokolobela ngo susu awa tokolobela susu réconciliation ya Jibem Piana Naki Sinjora, est-ce que il y a une réconciliation pour un concert à Stade des Martyrs? Ou bien est-ce que il y a une réconciliation pour que oui, Stade de Wanaba Bouka yango comme il faut pour éviter? Tokolo Belango, Tokolo Belango, affaire il y a concert Oyoyo, Yoko Betama le 30 juillet. Le 30 juillet, Wenge. Le 30 juin, Wenge au grand complet. Sangani Bangono surtout Barobeta, Tokolo Belango, l'équipe polémique entre quartier latin na Wenge 4x4. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon boss papa Alain Dele. Napesi mbote pas ça napesi mbote na équipe technique mobimba. Napesi merci beaucoup na héros de l'ombre babi so bomoni ba image na bopesa. Merci beaucoup na moi na mobali ya mbinga Gédéon napesi mbote pas ça imtaza héros de l'ombre mza derrière les caméras. Régie finale na moni chef Jordan napesi mbote pas ça napesi mbote na équipe mobimba. Chef Gédéon sokoza munoko moko nanga fungola ba mona invité nga mokolelo. Mbote mwana mboka de longue jambe. Ouais, mbote Papa Zouma Tumba. En tout cas, joyeux anniversaire malgré tout en retard. Merci beaucoup. Surpris à on a profil na yo. En tout cas, merci vraiment Nzambe wa pesi osui nane. Je pense que il s'allie bien ma kasi. Donc merci aussi naba abonné nyoso ya Nouvelle Tendance Télévision ya Papa Nabiso Alendele. Azamu tout le monde atala ye na musika, azap na beaucoup d'estime envers ye par rapport à sala musala. Donc félicitations et puis courage à approfondir nenga kendara bongo isala vraiment kitoko makasi. Ndé pena lobaka à la coutumier, je ne peux pas commencer l'émission sans pour autant dire merci à la reine de l'internet, Majegan, Maj, Mama qui pas vite Général Warrior, Massasi Kalikile, Manik de John Place Azola Nabiso depuis quelque part, na PC Bambote, pourquoi pas, na PC Bambote, na ya Willy Moucheni, bon séjour déjà na capitale, azo séjourné Awa, et puis merci beaucoup na Bourgeois Gentika, son ex-non comète, espace la gentillesse, Vienanga, et puis héritier pour Malekan qui simbi, on les agences à fret maritime, na Château Rouge, bah on a pour sortir bakoli, bataka wana ego avec toute sécurité, pourquoi pas, bébé Chico mannequin à Château Rouge, parce que mannequin à Château Rouge, les arabes bébé Chico, pourquoi pas n'avant d'isapé boutique d'habillement ou tigre de longue jambe, boucle création na bandal walande na zolo ba mikolo ba sokoli ba teli mais ba rola tanine. Donc tout droit isangi la 23 na bandal na bloc wana to payer formé au sagito. Merci beaucoup là directement dans mon boutique pour la Tsangai babi boutique d'habillement maminda ya babi costume chaussures babi nulle part ailleurs kaka pas maminda ya babi bokene mbongo. Mon côté au ailleurs. Chaussures au monde la peka maminda ya maminda ya ma grande sœur chérie na passion beauté pas aux na passion beauté à maman Geneviève Bosusu falanga autrement dit maman yoyo na passion beauté ma mélodie la maintenance na passion beauté pas aux moi na mboka tant na mako bonoka bien makasi passe yo analyser makasi ya makambo musique na biso. Qu'est-ce qui se passe babi Manique de John et loko ni nango kolekana na affaire Manique de John ya poto Manique de John poto batu ba wuti ba mboke belé bazo zela arrivé à Manique de John mais ti siko ba komona Manique de John na aéroport problème ngo zeli nini
Ouais, le problème est que merci d'abord na ba diaspora na biso on a ben aming ba professionnel. Merci vraiment na motema malamu o bolakisi ya ko se déplacer partout place ba utagi parce que téléphone nanga mo linga panzana. Merci vraiment na ba déplacement na bino bosali po boya causer la Manic de John na Belgique na za 20e mois mais ce qui a causé vraiment problème na expliquer ki batu mingi déjà na live on a sala ki na les news des stars. Merci beaucoup na Marie Laure Mwaka et puis venanga Zoro Mabiala. Manic de John a voyagé qui samedi à 15h. Alors moi qui Kinshasa samedi à 15h. OK. Pour akende Belgique. Mais le logo est arrivé et ça que tant que ba komina Addis Abeba, moi complication moi ça on a par rapport à badoc. On a des informations hier moko apesinga parce que ti sikoyo Manic de John penna no azongité. Pour faux azonga kini awa. Donc azo comme déjà ba 11h awa déjà na Kinshasa pour donc c'est ndetolo Manic de John azana libanda mboma na azonga. Azana Addis Abeba. Azana Addis Abeba et ça la qui complication. Le document est compliqué donc le document est compliqué mouké par rapport à ne ba ça la qui bon. Tellement biso to zara vraiment na administration on a été à ma voyage ya baninga ba cacher ndenge salamaka bon complication mo salami eza complication ma bête mais eza erreur mo bo salami par rapport à papier moko au Manic de John abosani OK abosani papier moko ndepesi complication ba s'arrêter na Addis Abeba mais ezo senga ke azonga awa na kini asala lokola mise en jour ya voyage yango donc ba tutu ba se déplacer qui vraiment ba esquisse na bino ebile bo esquiser biso Manic de John destination ezaki Belgique za 20e ndenge to annoncer qui dans les news des stars ba vidéo mona qui mais épais complication par rapport à mukanda ne moi na mboka to solo non eza base obo créer ou bien eza réalité ya puta Manic de John non eza base eza réalité eza base on peut pas créer base na maramo ya makasibo je pense que batu o to pesa qui déjà rendez-vous ba se déplacer partout à travers le monde ba ça ba père de famille ba responsable on ne peut pas déplacer ba père de famille au tamsu ba ça il pena ba engagement na bango to déplacer bango en 20 boy ba BBC ba transport na bango ba la ba métro ba misu ba voyager écoute na ba avion ba ya po ba mona Manic de John parce que ce qui m'a fait plaisir vraiment makasi eza que Manic de John batu bakenda ba poto batu bazela bango na ba poto mais ndenge bazeli manike je te dis mon frère na vandi na moni vidéo mon batinde nga lobby pas bébé Chico maneke à Château Rouge au batu bayaki déjà na Château Rouge parce que ezaki prévu Manic de John na 16h bien 17h azalasko na Château Rouge na François là maintenant ça yo degré na moni batu na Château Rouge et puis batu bateki dans Château Rouge ba vandi ba teki ba mela ba mama Château Rouge ba mbote na bino et puis ba esquisse makasi ndenge Manic de John a comité parce que et ça lui plaisir parce que Château Rouge nanu était ka bongote ba teka bongo kala tout le bien affaire oyo ya makambo voyage à Manic de John eza rumeur parce que lobby na réalité ba pelle les kaki mingi ba tuwe ba bike papa Zuma ozara pami ba to ba yambaka to Manic de John mais kana ko solo nango rumeur eza ba bifa bigaz Moutazana voyage à Manic de John. Babi Fabugaz Moutachaki Dok, à Chakila pour Manic de John a voyagé. Réaction à Kozani sur Yamo. Bon, réaction à Rosala. Comment vraiment ya Mouturo a sali que Manic de John a se déplacé na Kini Awa tellement à sa personnalité, a vraiment été comme on est à la cité. Des pères que bon wana za ba raison na yemoko azolinga azala kaka eron dans l'ombre de cameraman na biso to mona mais ba otala biso bazo mona été vous comprenez papa Gédéon donc Manic de John alinga vraiment mutu oyo atindi voyage wana pardon alinga vraiment combo na eza la cité et puis azolinga te jusqu'à présent eza la cité des pères que eza la spéculer na ndenge moko boye ba ko interpréter ko mabeba c'est non Maestro Fabregas n'a rien à voir na bon séjour à Maestro Fabregas na kata États-Unis bon séjour à Maestro Fabregas quand on est au solo là qui te poser là soko yé nouvelle tendance télévision ya mbayo Boko loba na ebité. Est-ce que son l'accès tendance à Maestro Fabregas des problèmes aux autres candidats pour te bande konangai. Pour tes airports nzela mission surtout. Papa Gédéon. Babi o te comment la tendance à Maestro Fabregas pour te le candidats pour. Mais moi n'amboka mais à faire ya voyage il y a Manic de John voyage à Manic de John ba journaliste belé ba komi kolobela ba msusu ba ko finga ba msusu ba koloba na ndenge ya mabe que oui à lukanzela poto azwate azinzela poto ya mwana komi makelele bongo réaction de kozani sur yango bon réaction na ngai rozala non ya ko informer yo parce que c'est à travers yonde bande ko na biso ba tala biso ba koyoka pour ton information Manic de John azala déjà na mikili Manic de John azwa chance ya kotanga na poto ça veut dire afuta minera pas na franc belge et puis vena biso Kissinger a été confirmé
dernièrement récemment en pleine guerre kutu alobi ke Manick de John okenda na yo poto mais okenda ka poto ya bomwana. Ça veut dire ngana ke poto ya kimukolo. Donc pour votre information, Manick de John a été déjà na mikili wana a yebi déjà mikili ndenge zalaka. Ako paniquer yango teto a créé base moko par rapport ya poto. Donc Manick de John azana somo ya poto tende bandeko mususu ba okende ba okimande bandeko mususu ba okende ba zo ko abiser na ba confiance au ba pesi. Bon ça veut dire pour votre information Manick de John a été déjà na Belgique wana. Donc ça n'a rien à voir na marambo. Donc Manick de John to ba ke oui lelo Manick de John 11h Azokita Kishasa. 11h Azokita Kishasa par rapport à Ndene expliqué yo mikanda et pesi complication na Addis Abeba. Donc ça veut dire bandeko nyonso o balingara Manick de John équipe complète déjà Cresco Louvan des Aïroa Jonathan Kadi maman la maman équipe mobimba ya Manick de John tokos officiel tous a déjà wana et puis na ba tout o balingara Manick de John la reine de l'internet ba fille ba les amis de Manické ba les filles de Manické ba les bébés de Manické donc tous a wana déjà na aéroport Anjili pour na signer retour ya mage. On peut pas arrêter là tout ça parce que j'ai belé photo lobela actualité c'est vraiment belé amis sur musique na mission République démocratique du Congo to boucler nini ba ba retenir nini na dossier Manick de John poto le kango. Donc ba ba retenir que Manick de John lelo na 11h toujours en na Kinshasa et ça par rapport il y a des fois il y a mikanda de Salibongo mais voyage wana est comme mise en jour ça veut dire azoya ba se préparer ce qu'on va caler date mo ou aroya et puis tokole kaka awa bien na koleka parce que c'est moi la bouche autorisée il y a Manick de John donc dès qu'on on ne peut pas passer chez Manick de John sans pour autant passer chez moi donc na roya pour na informer ba tout baza partout à travers le monde ba tout ba linga biso bozela vraiment Manick de John en bonne et due forme et puis bola ki sabana poto to bola ki samokili mobimba ke Manick de John c'est la reine de l'internet dès qu'on a lobé na vidéo mundele fois tuna mwana mwasi wana zanani vraiment donc mundele bena fois tuna Fatuna yango élection ezongi na France Macron bandeli tonini. Yé bisa pa boma moto no yena Karine Mokonzi ba boma moto hein. Non Karine Mokonzi la sœur na ye et logo o esalaki keto approfondir trop na makambo Karine Mokonzi parce que akomi ko kosa tina vie privée. Ça veut dire o kosa batuna zemi eza mabe. O kosa na zemi donc. C'est bon azana elonga ko zwa zemi mais azui zemi te parce que muto abotaka ba ye ba ke na longola zemi. Na kinya ya longola zemi te. Les amours pas si pas bota na ebité mutu a roboti ça est faux azala na énergie à ndenge ni Karine Mokonzi ko zo na epeka zemi parce que c'est normal parce que tout le monde a dit Karine Mokonzi a uta obala déjà abala kinae donc cause apese mise en bon anape abotaka à un certain âge nzambe pas sala ne bikamo anape abotaka ako sala biso PG ana sina ba 80 kingandi pe azuna et moi ne osala bien mais batika ka ko sala G na vie privée o ezaneti ke zemi o ezaneti mwana et puis c'est pas important ko ya ko laksa biso ba zemi na TV vraiment batu o batala rabiso baza batu ya ba tendance ebele bandoki batala rabiso ba marabu batala rabiso ba féticheur batala rabiso ne faut pas goyanga ko laksa eloko o eza sacré de peur que batu ba tripoter on ndenge ba tripoter pour esa la bien tetam sous na famille et puis biso famille no o to internet. Merci beaucoup tozo sapé bande wa tozo passer mon message à faire à bazem o bande ko bo éviter makambo ya au libumu evimbi bakangi ba photo internet ataku tango bota bamso zo bonga dana bota ki nanga yango na ko poster non ezaka directement message pour na mwana na yo ozo menacer mwana o déjà bota mi donc bo éviter bande ko nous sommes des africains to la na mindete botika rien atambola ndinga ngo tambola na yo na donc tous za babantu to garder babantu ki banditisi na so na bien tous so na makambo to vandi boye papa chéri Jibem Piana réconciliation na Kisinjora batu belé balobeli yango mingi batu belé balobeli yango est-ce les vraie réconciliation ou bien peut-être papa chéri c'est là on passe ba bi que oui Kisinjora soka loba quand même batu bayo kakayi non papa chéri kutu tenda sali yango souhait ya Kisinjora ezaki bazonga na bien avec naye parce que papa chéri asali pe belé pour Njora asali belé pour Njora parce que Manick de John a été ko rencontrer li solomo awa likambo papa chéri asala pour Njora Kisinjora à travers un quartier latin naba babia ndonga choko pe son âme ba travailler na quartier latin mais parcelle o Njora pe wana ezaki parcelle o Njora ba bandaka de ko futela wana abanda ko futela wana ba vanda wana yena ba ndonga choko o Manické pe avanda wana mais mutu o abakisela mbongo poisson ba parcelle wana o alobaka ya barumbu wana c'est papa chéri Jibem Piana quelque part azana beaucoup d'estime pour na papa chéri akokai ko mona papa chéri te azoleka atiki ina persi en tant que grand frère na ye en tant que mutu o azwa pe temps ya ko partager na ye falaki approcher ye alobela ye pe ba la vidéo pour ça la bien on ne peut pas ignorer aussi Kisinjora na minute azana monopole ya parole akoloba eloko mo pe kangi to tsoka récemment
a ou atelier et tiki batuna qu'est-ce que c'est allié nani et ça la bien ça veut dire Kisinjora azape na rapport au ya roba que ça paye papa chéri et ça lui paye bien par rapport ya wengende pe bazo préparer ba concert na bango mais ngana ka mwendenge yo attaque molobeli attaque chef d'état-major ya Manick de John na ka mwendenge yo nzimi Kisinjora na facilité parce que Manick de John azo takine mingi Kisinjora azo ba ke oui Kisinjora melaki allié biloko oyo taki poto ba pesa ki Kisinjora aila Manick de John bilamba Manick de John alati na ba vidéo na ba uti batu batalaki émission ya Manick de John a on a nouvelle tendance télévision batu ba yoka ki yango mais tant yo son nzima yeboy qu'est-ce qui se passe entre Kisinjora na Manick de John ezaka ko base ou bien cette déclaration ya bilamba oyo Kisinjora melaki ya poto bon ngai na lobaka plutôt omoni Manick de John na Kisinjora so bazana ba guerre moko boyo oyo e kominano hors love te ngana yaka ko kota te pour na msusu moto parce que on ne peut pas ignorer Manick de John aza mama ya bana ya Kisinjora abotelier Prince Babia abotelier Anandonga on se comprendre ça veut dire makambo ya Kisinjora na Manick soki ezananu na kati ya bolingo ngana zaka nanga censé te ya koyata msusu koluka kokotela Manick to kokotela Kisinjora parce que wana eza makambo love na bango mais soki ebimi libanda ya bolingo wana siko ngana yaka na ende ko tsasko les points sur les i ça veut dire masolo oto sola oyo ezana na kati ya love donc inutile na ya na tse sous moto na lobela makambo bilamba pour ton information avant-hier avant Manick a voyagé to kozwa 26 kilos ya bilamba ça veut dire Manick de John azana bilamba et biri na parler oyo ezana mo important ko doté azwaka onjora azana ngwana et puis pour ton information bilamba onjora aela Manick yeba ke tilelo akabango te abombango et aux ana jour moko jour ka ba ko se réconcilier ton ba yoka na wana au moins pena awele eta biloko na ila ko yango donc tu ko to bien photo ya nani njora na papa chéri JB Mpiana ezaki bato baso belango que oui JB Mpiana andimi réconciliation na poka ka concert à stade de martyr et que ne peut moi pas se dire que oui njora soka lobby et ça rappelle-moi bien na ebité eza JB Mpiana andimi réconciliation na motema na ye mobimba ou bien andimi ka pour na stade de martyr bon moi je pense que andimi on a motema na ye mobimba et puis mutu o azalaki loko la médiateur ndeto lo bara arbitre ezaki Héritier Watanabe nous sommes sans ignorer que Héritier Watanabe a pire petit à papa chéri ça veut dire Héritier Watanabe a ko yebisa be papa chéri loko mo papa chéri a saleli pe pour moi na muki abeta kambuna mukolo pandima vous comprenez ça veut dire que Héritier Watanabe azalaki médiateur moko ya bien akutanisa Kisinjora na vie na ye bazonga na ndenge bazalaki parce que guerre au ba osala c'est pas important tozana pour ça que njora papa chéri sali musa malamu alobeli Koffi Olomide sali musa malamu alobeli Héritier Watanabe sali musa malamu alobeli parce que njora pour l'instant a travaillé na des artistes au bazar reconnu à travers na Koffi Olomide à travers na Héritier Watanabe soka bakisi pe papa chéri ça l'autre zela donc tu vois on l'a bien terrain on ngana linga yango yango na pena oyet yango pena ye njora travaille na nani njora pour l'instant a travaillé na Koffi Olomide na Héritier Watanabe te Koffi Longola na Longola ndele Koffi Olomide a uto me journaliste na poto Prince Bakali akei masa na biso mususu komo maîtriser ngate komo nani killer akei na kamwe na killer nzamba sala lenge killer akei Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment connu le besoin capoté, pour la vie à moto, et ça est sauvé, ça fait monter. Ça n'a pas monté, on a consommé la vie. Bon, quand on a consommé la calibre, ils ont passé. On a consommé la confuta, on a consommé la main, on a consommé la la provision contre l'andako pasi oya kodandaka kofuta mpona mosulu na ngai nalibokozwa ngowabi nasombakanga bamobimba nasombaka ngombe mobimbe korona tongi kotumbango mpona zwa bolungisami ya masumu na ngai masumu na ngai nda ya kufaki amazwa bolumbisami nda ya kufaki merci mpona bolamu ya salami Koffi Olomide amemi killer toyokana
Kotala Kisinjora, Mounokwa Kisinjora, Force Kisinjora. Entre photos de la vérité, bisous dans internet, dans tout côté de la Kisinjora, maniquer d'abord pousser. Très bien. Vous savez comprendre. Il faut respecter bande de Konabiswana. Force Kisinjora, Kisinjora on est là. On est là Kofolo Midaki, Inaï, Akina ba Prince Bakali, Akina ba journaliste Msumi, Atiki Kisinjora, mais ils ont un Kisinjora. Bon, pour dire la vérité, au Moni, Kisinjora avait raison, il y a na voyage à Kofi Olomide. Mais, to ouais la rakoti, toi et batute, de père que oyebite nini o esalaki kakendete. Vous comprenez? Ça veut dire mon colo to chance ya okutana Kofi Olomide to tout nini esalaki o mema babakali pour otika Kisinjora. Mais Vérambo palobaki voyage oyake wana eza voyage à musiqueité. Et puis Njora yimo a expliqué. Voyage à musique comme ma Prince Bakali ba journaliste DJ Belé bon c'est déjà quelque chose. Prince Bakali bazo travailler département il y a ambassadeur, il y a culture et art. Okay. Ambassadeur, il y a culture, pardon. Donc, Prince Bakali na killer, va travailler département culture. Il y a Kofi Olomide, na compte ambassadeur. Voyage, on a, et ça, il y a compte qui ambassadeur et non qui a quartier latin. Babi, il y a Sali Kofi, Pessi Kofi Olomide, Atika Kisinjora, et ça, Watalié. Tant que Kisinjora, c'est bien Watalié, 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 parce que c'est tout. Si vous avez un Kofi Olomide, on doit se dire la vérité. S'il vous plaît, tout le monde a la vérité. Moi, je suis tout le monde parce que Kisinjora, na jibe bakabwana kala. Tout le monde papa chez Mupandi, papa chez na dossier à sauter. Batunyo surtout ba yebi ke oui, Kisinjora anyo kwami azoke de boma awawa akosa ona na Belgique. Kisinjora ke Lubumbashi awa azoka donc Kisinjora ndo kapoto. Viage na poto awana azoka kapoto sko hérité wata. Azuye bandi ko tambusa ye. Tango bando betaka ke wataliye, watalekiye, wataliye wana Kisinjora ebeda batunyo so ebeda ke oui. Na quartier latin. Il y a un peu de Kofi Olomide candidat analyste. Bon, et ça a parmi ma raison. Analyse on sali et cause a parmi ma raison. C'est pour ça que les jours que tu reçois chance ya rokuta na Kofi Olomide boy to retourna e pona nini nzora tikala gi Bakali aki. Et puis Bakali mérite pas trop que Kisinjora. Kisinjora a fait presque 26 ans na quartier latin. A mérité ba makambo wana. Et puis ba killer ba ina ba onga récemment a. Récent kaka awa bazana boka batu na on ebeka ke yum to ke ne pas killer olobi na ebeka yoko ke ne pas te ngala ko kende parce que biso na quartier la tête to lobela bangota to kende manike déjà attaquera kuna bombe déjà za kuna siko biso to kende atayo le lo soko felo mideo bike oui mwana mboka ya ka nationaliste réaction na bon soki poto kende matadi bien bon mana ondima mais bona poto de ma poto makambo mikolo ba mission merci ba mission vraiment merci hérité wata. Tu vas pas que Wata lié entre autres na raison il te Wata. Oui mais que Wata raison. Oh, ne pas si Wata raison oh papa. Allez. Et bon on va te Wata lié. Ozo mona te que oui les loba leader nyonso tout pour que portefeuille mais ozo comme journaliste de comme il va. Ah bah comment madame c'est dans la liste déjà for Maïso Fabrigas. Maïso Fabrigas zonga kin to mentaliste pour te tali yondo lobi Wata lié. Kasi to so be on makambo mote. Ozo mona te que oui. Allez oh lo baki wana. Kasi Wata lié te. Ah ya. Wata lié. Delo nani Kofi Olomide bike oui mwana mboka longue jambe yaka ukota na liste ya batu ba OK poto réaction mwana mboka réaction na otikala nanu nazana na musala ibele ya ko sala nazana na musala ibele oseki makasi be point zuma waka songi na yebaka te nazana na musala ibele ya ko sala papa je leona kosi nazana na boulot bela ko sala il faut que na poto balo baka poto ça ka cimetière et non espèce ba commenter lo kana se ba chelo ka ba commenter na te bo commenter ka papa nani long jamba na se makambo lo ba ngai en réalité non lo ba pena que nazana na musala bela ko sala vera mo tomboli chombo poto ça ka cimetière vera mo pena tomboli chombo abenginga na yebi koloba bien wa guérir au vent de mena manique de John entre au mel Lubumbashi pa manana memiote yaka to ke mikili mwana mboka réaction na ngeza ke nazana na musalibi na sana zuma waka songi wana za révélation de bon tokenda moi je na c'est pas na Jean truc na Jean Maïso Fabrigas ndeko azonga boy poye palobi aglobaki on diana ba vidéo na malgré bana kando ina wata ko mezate malgré na vidéo na bi koya na ye akena kata journaliste alobi on déjà ndinga oya Maïso Fabo mwana mboka na oloba bien nana muto olobela ngate Maïso Fabo
longue jambe ya to ke poto tena maestro ndena okende po ya na respect abatu donc Koffi Olomide na respect te na lobi na maestro na okende na lobi te Koffi Olomide za na respect abatu te mais na lobi ke na maestro na okende po ya za na respect abatu c'est que Koffi Olomide ndana respect te rien à voir na mais auto na ngolo ba te mona mboka ngana lobi na maestro na okende po za na respect abatu parce que na Koffi Olomide ndo te kuna ngana okende ngate mais na okende na maestro Fabregas po azaka na ba estime ya batu estime abatu. Merci beaucoup, félicitations là-bas. Artistes et musiciens, en tout cas, on est fiers de vous. Donc, c'est tout qui est toujours dans Moussalango, et ça a bien marqué. Félicitations là-bas, musiciens, surtout, on va penser qu'on a bandé, on a besoin de journalistes. Vraiment, félicitations à vous. Moi, Namboka, tu es dans nos réconciliation, ya Wenge. Moment où on s'attend que Jibena Wera, bah ça la réconciliation, bah ça la montée. Jibena Wera, gouverneur de la ville Nabiso, ex-gouverneur de la ville Nabiso, André Kimbuta. A même pas on tient un stade de Marti, ba arranger pour ça son. Lobby nango concert annulé. Bah ça la réconciliation. Moment où bah ça na actualité, bah on nion sur les terrains, ça veut dire que oui, ce bah tiel libaya et Simba. Réconciliation bah ça la montée. Moment où kala que oui, on doit se dire la vérité. Wenge peut par terre. Par terre. Ouais, Wenge ça veut dire par terre ndeni. Wenge succès au bazar nango il faut la vérité. 4 fois 4. Wenge ya mutu na mutu le roi de la forêt. Wenge mobimba. Ah ça succès. Wenge mobimba. Moto to zaki na mwana. Ba nous soyez que oui moto on les a sauté. JB Wera ba on surtout moto on les a sauté. Ba yo ça la réconciliation le pe ba risquer na libulu stade de martyr. Perran deux amis mingi Wenge na quartier latin. Na senango fali pour papier na stade de martyr. Réaction de côté na réconciliation d'abord na Wenge ba on surtout. Ouais, félicitations à Wenge parce que moment de falaki bayoka na yango parce que batanyo so wana o bayoka na kité ezalaki na no moment na ngote. Donc moment falaki Wenge bayoka na yango et puis koyoka na ya Wenge ememi ba koyoka na ebele. Koffi Olomide na fuaze kwa bayokani. Donc ça veut dire koyoka na ya Wenge et ko réconcilier bato ebele oyo bazalaki pasteur na biso pasteur Mike Kalamba bayokani. Donc ça veut dire toza pena na série ya ba réconciliation. Et puis merci beaucoup na le producteur Amadou Jabir na ko penser et loko parce que ba tembele ndenge utolo ba awa ba meka ki on ba koki yango te mais Amadou Jabir bravo vraiment grand producteur ça veut dire à réussir makambo ba tembele ba koka kité félicitations vraiment mais loko ozo pe ça passe na réconciliation ya Wenge au départ combo wana sonné bien réconciliation ya Wenge mais on dirait 12 ya Wenge longwete 12 ya Wenge za longwete parce que vena biso Marie Paul aza partante Ferregola aza partante Ferregola aza partante pe nani ouais Ferregola ba balongole ya olongola to yebite mais si go mutema o vena biso ndeti Blaise Boula o sala wana donc Blaise Boula to créer rando yenda so créer parce que alobaki na vidéo ya ko vanda jamais awa faire avandi awa eza ma BV ba petit autant subino bo traiter ba petit lelo ba comment na responsabilité o so ba pesi o kate OK et puis ba faire rigoler la musique o ba obunda on a kinia terrain comment ma BV yo betanze mo Saint-Valentin to zelo ti le 14 février ya 2023 o uta ko betanze mo ngo raté pour terrain ma BV ba bina filer ba oyemba ba vibrateur ba oyemba ba robino ba oyemba ba maestro Fabregas ba oyemba nanu ba innocent ba oyemba Blaise Boula oyemba nini ça veut dire que si quand fait rigoler aya wana za la partie au sala bien bozui c'est game ignote maniata félicitations maniata zali mais pourquoi pas faire ozo pe sa raison ayemba nini ayemba na ye disqueté mais tout ka luti azwa suspension na Wenge muto aboka concert ya Maman Ngebi c'est fait rigoler vraiment voyage au Kenya soki na se tromper sur la Côte d'Ivoire sur na mboka nini Afrika faire rigoler à voyager na Wenge mais faire rigoler fait partie na Wenge et puis bato ba citoyen pourquoi pas faire rigoler à salaki acte au héritier à salaki a kende pe ko visiter Wenge de bazaki wa mutu na journée za na calendrier na calendrier à faire ezaki satiré par rapport au programme na ya journée ne salaki ka ya et puis c'est pas important ka ya est-ce que c'est important ka ya c'est pas important ya héritier watana ba ya qui bravo parce que emploi du temps na permettait kaya mais faire rigoler yete par rapport ya makambo zala inango donc c'est un peu sa vie Blaise Boula vraiment ça moi mai na vers bokit ça venait esprit petit temps no faire rigoler azala la bienvenue wana parce que ezala ba monter musu o ba tu musu ba ko sala ti lelo vraiment ba monter ko lisa po lelo jiba longola te vers longolango mais ce qui vient ba kundo lié pe na se on n'est pas faire bien ke moi likolo na ye ça bien vraiment et ça ka sous couvert et ça kitoko et puis pas saison pe ça va na biso Robert et Kokota fait na biso Robert et Kokota koloba na nous boye via zo mela pe ma bongo boka
Via Zoloba, nous avons la paiement. Ce qu'on a il y a un Zoloba, producteur Amadou Djabir, concert, il faut que tu aies mais tout le monde a affiché Zobima, le lingue, le affiché M. Zobima, Wera, JB, Blaise Boula, Adolphe, vient à Bissouale Makaba. Tout le monde a affiché Zobima, et belé. Tout le monde a dit, ils ont risqué. Ils ont risqué, il y a ça de matière, mais la wingé. Normalement, et Rosamoi Passi. Affiche, où est important, ça, face à Papa Chéri. Le roi de la forêt na Adolphe et Sili affiche ne pena yango wana ba o tu batikali ba ko tsaba ya mike na se papa tika même polémique makambo mais total qui RTNC mais son fondé et bon fondé tu papa Gédéon total RTNC total qui RTNC ba nani ba vendre na plateau bazo benga ba ko ba misère et comment ça ya nan Blaise Boule ba leader d'affiche fondé Didier Masela. Bon, Didier Masela peut il y a mon nene qui est bango. Le bâtiment JB Wera Adolphe Didier Masela il y a mon nene après oh batika na batanda mina set. C'est normal. Parce que ma tête d'affiche, bato oh bazalaki d'accord il y a réconciliation. Manda pas kolonga pe bablo kwa likolo anati ozoba manda pas. Ba ve manda pe ba koli âge te. À un certain âge biloko mususu yango na zolo ba il faut qu'on prévenir ambulance na concert. Il y a des morts d'hommes. Il y aura des morts d'hommes, papa. Il faut prévenir l'ambulance. On va monter mon peu Christ. Manda olongola. Aoumeli a koli. Et puis musique on y a sommet à mikolo, et c'est à balikolo, te vient le tumba aram tabakundulu. Fatigué les bana ok. Il y a ba CC musique moi ba CC ba poli na ba on a C. Manda wana. Papa. Manda za via longola blonde. Via boyemba na ye mais il faut pas prévenir l'ambulance. Attends moi HJ bon HJ ba ko fa moi trop. Attends moi Ngaliema et ça bien. Polémique. Bien sûr, on a ce donc, si tu comprends bien, tu peux se plaindre dans le dossier à faire rigoler les autres, ça va bien. Tes autres, ça va bien. Laisse Blom ton cabag. Il y a à sa vidéo. Mais ça va bien. C'est que Wenge 12 ans, on va pour tout le monde à JB, réconciliation, Mikolo, Kagabango, JB, héritier, Papa Chéri, JB Piana, héritier, Naferi. Bazaka Bango Wana. Mais ceux qui sont dit que Bongo est capable de faire un leader à cause de ma blessure. Nandimi que le roi de la forêt Ndimi parce que batebele bazolo ba o te faire encore un manquant le roi de la forêt n'a pas bongo le roi de la forêt a ramté ma pembe. Le roi de la forêt n'a rien à voir dans Marambo et les canards fait et puis faire assez skiza déjà assez skiza auprès à Viennaïe a émis que le roi de la forêt à Viennaïe. D'abord si au code ça va bilo au moment où il y a cessé faire à l'écarter. Ce qui fait à écarter c'est que réconciliation à Wengango est incomplet. Ce qui nani Marie-Paul a été c'est que réconciliation Wenge est incomplet. Ça veut dire bon c'est la réconciliation ya Wenge ndenge zalaki. Et puis plaisir na ngai ezani na Wenge. Réconciliation ya Wenge ça mi na bon moment parce que bango tout presque. Mais c'est mon père Wenga bela liboma baluki était. Olobi? Mais c'est mon père Wenga bela liboma. Bo yena mutu wana ko bokande. Il faut baluka pe ba bomba ko bomba sepe mutu. Bomba sai awana azela na production ya ko bongsa bat babela mitu na Wenge to zoye. Mais batu ba tika ko kotsa ba 12 wana ba CC ba tika Wenge ezonga na ensemble moli mona ba 12 ya ko carte ça la. Et puis plaisir ya Wenge zanini. Plaisir ya Wenge za ke bango tout baza vivant. Ouais, mutakufi azate. Tout baza vivant. Oui, mutakufi azate, c'est bien. Donc on a que biso maintenant qui vivant. Na ba o ba vena biso Marie-Paul bazala, ba Ferré bazala, ba Lempela bazala. Ba Lempela pe to moni kuna déclencher guerre na poto. Bon, ba bengi pété. Ba bengi pété mais on dirait il y a pas un problème non ya santé. Médecin na indazo. Moi Mboka, merci beaucoup to longwe na page ya Wenge to bika félicitations mingi na Wenge mais eluki pe guerre mingi parce que affaire à Wenge ou réconciliation Wenge on dit zo ezana guerre. Tozo mona awa mon Mboka Aigle Fali Poupa azobeta pesta de martyr le 28 octobre. Le 28 octobre on a babi Wenge et tieba concert tous les musiciens Wenge a tieba concert jour oyo mon Mboka Fali Poupa azobeta ba concert izaka pona ko Pizza Fox na ina stade de martyr ou bien ezani sur guerre wana ko le bani sur te guerre ya bongo ezobima bien te ezobima lola boye ko salela mutu mo boye guerre po aza makasi.
donc botika mena makamna ya sala ngoye moko total stade des martyrs on a soki etonda basala ande guerre bongo bon totika ina no abeta le 28 octobre wana total so stade etonda mais tant bino boye suna ba concert musu na triomphal musu place boye et ça le la boye boye étouffer makamna ye botika po mona force na ye po bondi mape est-ce que azala likolo na biso ndenge balobaka to kana biso ndenge moko mais tant bozo ya bongo ezobi maloko boza ba faible yango bozo linga boya kodiembela na ndula bato et ça bien message non ya nani aigle okolobani ouais message ya président Fally Ipupa ba ebele na stade des martyrs ba ebele na stade des martyrs ndega yemo kalobaki ba komona pena spectacle mo inédit donc ça veut dire ba spectacle tout le monde ramingi na balibanda mboka to web no mona na stade des martyrs donc ba za ebele surtout ba warrior bo se concentrer mingi na Tokos de Gold et ça tu dans ce message Aoya concert à Wenge, message réaction. Aoya concert à Wenge, billet aux wapi. Pour faire un programme, non, bah, donc, non, billet sont des. Ok, tu es. Ah, mais n'en limite, Aoya. N'enga fini là, bah, politicien. Hier, qu'on quitte n'importe la moka, 7e rite. Merci beaucoup. Donc, si c'est une émission réelle, moi, 5 minutes, moi, tu vas faire un combattant. Affaire à combattant, oui, une fois que tu as affronté nos bêta. Mais bah combattant déjà bah télémine ouéga ameka koté réaction na aussi affaire bah combattant ou kolbani réaction nga eza que ba konzamboka bazana part ya responsabilité par rapport à makambo ki combattant donc ba konzabiso ya mboka faut ba sala vraiment effort mo ba libérer mutu na ko na se retrouver parce que ba artiste et musicien ba lire kaka na musique na bango maintenant bozo ko étouffer mutu sala musala na ye ça veut dire famille na ye ba bana na ye ba parents na ye puis ba tout ba zakasima na ye comme ba personnel na ye ba ko lia vraiment teli futita msu ya musala na bango donc bakonzamboka na biso bazana part vraiment responsabilité bazana mot à dire ya koloba par rapport à makambo ba concert et fongama na Europe ba concert et fongama na Afrique na ba pays nyonso et ça vraiment bien makasi par rapport ya kozongisa ka culture congolaise mo likolo pour lelo to koloba eloko te ba nigérien ba ivoirien bazo beta biso na musique blaguité pour nini biso to ke libanda te na ba combattant ba vie bokechu ba odombo bo fongola ménager makambo et comme apena normal parce que mutu obolobaka ke azala susté nous les onga azarane susté grand prêtre avant d'anaye azana très à l'aise bo fongola biso je to kende et ça peut bien. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission Babi Tabouret du savoir. Dernier message na yuko zanini et puis numéro de téléphone na bambote na ba oyayo. Ouais, plus 243 90 69 097 plus 243 90 69 097 on a numéro de longue jambe et puis bah retenir que Manick de John Lilo na 11h déjà zozala na aéroport Anjili tokende ko joyer tozonga naï pour tout ça la mise en jour il y a voyage wana et puis na rolekaka pour plus de précision on a précisé par rapport à la date précise au batu barozela biso précisément Manick de John na aéroport il y a 121 ans en Belgique et aux vraiment bien makasi. Merci na invitation na yo papa Zoumantumba et puis merci beaucoup na Papa Alain Dele, merci vraiment. Na passage nanga en tout cas très ravi. Ya ozala et puis merci derrière la caméra, Gédéon, ça musala benande basala donc kitoro makasi. Et puis merci na ya Willy Moucheni véritable code bon séjour au pays. Pourquoi pas na boucle création maman Blandine Bassé, les bourgeois Chantika son ex non commun espace de gentillesse. Na Kitambo héritier pour Malikan qui signe agence affrétée maritime. Boutique d'habillement boucle création maman Blandine Bassile na banda loana et puis bébé Chico mannequin à Château Rouge donc merci beaucoup na batutour balandi biso soto loba mabe bo excuser soto loba malamu ba commentaire na bino et ça la biso bien pour tout améliorer musala donc plus 243 90 69 092 17 18 de longue jambe. Merci beaucoup. Là, c'était de longues jambes qui invité à mon condamné. Merci, Naba Ono surtout. Bolandi Bisso, si vous n'êtes pas encore abonné sur Nouvelle Tendance Télévision, abonnez-vous massivement. Ce qui nous emballent là, à Zongité, Tomonani, Namikolo, Oizalikoya. Bye bye. Ya sika na Kinshasa boye tika la kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofuta Yango par tranche 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout Okoluka, Okokuta Yango. Mais Narata,
terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors, tu as la concession, Toronto City. Tu as la commune à Maloko, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les soient fiables, de ce fait ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle d'Ambition Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout. Parce que c'est situation à Moulaï. Concession à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec 4 000 $. Okomi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo.